télévision Mbote Bisika Bozwami partout dans le monde entier pour nous rendre biso à travers chaîne YouTube le Congo Live Télévision mais sans le Belabino Matali actualité politique ya mboka na biso Congo lelo penza tozali moko na moko ya ba cadre ya INC maître Basile ozali pe maître avocat na penza toko solola sur ba question d'actualité ya mboka na biso Congo toko solola penza mokolo ya lobby tête à tête président sortant Joseph Kabila Kabange na président Félix Antoine Tshisekedi basola ki kuna na ntiele kasi toko kamwa presse présidentielle bango ba ko bomba makambo basola ki bango ba lobi basola kasi corona kasi selon ba source mususu babi basola ki na matali justice na matali situation sécuritaire générale ya mboka na biso Congo kasi boni presse présidentielle ba ko bomba ba sujet mususu peut lobela sur arrestation à mwana mboka Vital Kamerhe o déjà et sali penza ba semaine on a déjà ko séjourné kuna na prison ya makala na mwana mboka bazi penza trosola sur ba question nyonso ezali kota mwana mboka na biso Congo Mbote maître Bazi Mbote madame la journaliste boni santé za nango malamu boni température ya INC malgré arrestation autorité morale INC eza nango malamu président Senga Kibiso morale ezalaka ka au Zénith INC ça représenter ba mes condoléances na biso et pas bandeko na biso ba kufi na este na Uvira mbule betaki bandaku et kendaki na mai batebele bazangi bisika kolala et puis plus de 30 personnes ba kufi et zali passe mingi yango toza représenter ba mes condoléances na biso tozali ko informer bino lisusu et que le président national Vital Kamerhe o azali incarcéré injustement na makala azali kobela santé na eza malamu te voilà donc na kati ya parti tozana biso moral eza nango au Zénith tozali wana à tout moment boyana posa ko loka biso to kopesa bino éclaircissement c'est makambo ezoleka na mboka pe na parti na biso. Oui, maître Basile, Mokola Lobby, tout le monde qui président Félix Antoine Tshisekedi, Yepenza, Basaki Bongo, tête à tête, na président sortant, Joseph Kabila Kabange. Kasi, selon presse présidentielle, Bango, Bombi, Basige, Moussous, Pote, Basaki Penza, plus de 3 heures du temps pour la Solara, même Talimboka. Kasi, presse présidentielle, Lobby était Bamba Soleil, sur Covid-19. Kasi, Toyo qui Penza, ordre du jour, na Bango, Zaki Penza, sur propagation, il y a l'état d'urgence. Basola qui peut sur situation secrétaire général Yamboka Congo, tension na ex Katanga, paix dossier justice. Au Lobani na rencontre ya batola mi balde basola ki mokolo alu. Ezali ko sala biso passe. Omoni mukolo sénateur Kabila akutala kana le président Félix na mwana mboka Vital Kamerhe Vital asalaka compte rendu batu balobaka ebele. Mais esalinga y passe. Batu bafandi pendant 4 heures du temps presse présidentielle et biso lobby basololi kaka coronavirus. Ngana yebi que le président de la République il n'est pas médecin. L'ancien président aussi n'est pas médecin, mais ils ont pris 4 heures du temps pour parler de corona. Presse présidentielle bossa musala malam. Ce n'est pas ça. Président de la République a solai makambo etali ba congolais etali pe mboka ya Congo pour na intérêt à Congo. Mais bino bozana intérêt te ya ko pesa biso maye oyo ya lokuta eza malamu te parce que vérité et ya malembe e kwa koyebana. Tango vérité koyebana ke basola ke loko tel et ko sala malamu. Et puis awa lisusu na landi compte rendu. Mais Moutabana Koloba il a dit les deux hautes personnalités se sont rencontrées. Mais président Nabiso, il y a union pour la nation congolaise. Aloba yango, bande konabiso bamona kango mabe, oh il a comparé Kabila et Félix. Ça c'est quelle communication? Ça, batu baloba mais balobi yango. Wana presse présidentielle wana mtatindi aloba wanga za Vital Kamerhe. Ana madusut, ana makala. Donc batu batika mutema mabe. Lelo bek Kabila na Tshisekedi bakutani. Mais bato bazo betela ngo maboko. Mais soki caméra mona ndeka na Kabila akomi ndoki. To mwe pe kokutana ngo komi sané de trop. Congolais pas ko bika penante na kati ya bokutana. Eza nango mabete. Ça c'est une république. Quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans, il a l'expérience. Aux États-Unis,
Donald Trump peut consulter Obama. Obama peut consulter l'ancien président Moussoussou. Ce n'est pas un péché. Macron consulte le président Moussoussou, Sarkozy, Hollande. Ce n'est pas un péché. Mais chez nous, ici, les gens incliquent les gens d'autres choses. On a mis tout. Et ça, la vie passe. Et ça, la vie passe. Tout ça, on a mboka. Tant qu'on va tout ça, on a posé ma fan, la bataille, la makamuni, mboka, kende. So que moutanga, kende, okuta, na moutou songolo, boko moloban. Mais bakutani. Toi qui m'as bête. Mais so que vital à Zalakawana. Ah, yé pour la nini yé. Yé pour la nini yé. Pour la nini moté, mama beboyo. Yango to soloba. Acharnement contre le président Nabiso. Tolingi yangote. Mais noir contre Veka. Tolingi yangote. Et puis boye bakape. Et si ka bozawana. Bofandi. Bozolo bapona Veka. Boye bakake non. Veka zawana. Ah. Veka c'est un état d'esprit. Veka zawana. Toye bamarambo tout au bozo boutique. Pona Veka. To sawana do landelango to yebi likambo moko. Donc partout to zali to so to yebi déjà que ezabo yango to so kebi sabatu batika makambo bayolinga basala na ba complot déjà basala pona Veka to yebi yango déjà to yebi makambo nyonso oyebi makambo komela makambo komela biso na parquet to mona yango na bata pepena bayebo yo bayesa biso babengi secrétaire ancien secrétaire général na biso Maître Ewanga ise wanga na pesi mbote toke na cour suprême peperde ya mbula bilela ke makala to bi oh maintenant to sambite boyebi ka ke makala c'est juste ndango akokende baya ebele désordre salama na mabanga banini kanyama ya beta gaz ba privilégié bango mais biso bazo attaquer biso ti ba benga na biso bazo siège na biso bachaye na kasho akena makala mama banda koloba toye na limité to moni babiloko ngo akokende ba okanga ye tozo ebisa bino bayebe bakangi ye bachaye kuna innocemment et puis ka songaye abeti biso bagasi côté ya biso ababotoli ba journaliste ba caméra ba téléphone ba journaliste bazoki ti lelo tozo ba responsabilité ba journaliste mususu parce bazana ba pota ba yaki wana ba couvrir belema na côte na biso bazoki et puis elali wana te jeudi na yango batindeli biso ba soda ba yeko sceller siège bakuti batunyoso yo telema maboko na poche mbongo chombo ekei yo telema secrétaire na biso asala kabo na permanence ba sur ordinateur portable donc bino tubo bima libanda ba sele siège tolobi me ah état de droit yango mwana mboka Basile moi mobulu ezama mobulu nyoso toujours esima ona ki motema mabe et puis motema mabe futaka te vital kamé aza mwana nzambe eska balukaka bakunda ye ndesika ya kobima donc eza malamu te kosala musala na haine donc batu na biso to c'est la presse présidentielle après ça biso communiquer bien na compte ganda bien to za d'accord te na communiquer wana 4 heures d'état to kolobelaka corona te. Oui, maître Basile, tout bétano no Matali arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe wazali dire ka bien chef de l'état et les déjà mercredi to comme dans 2 semaines depuis été mwana mboka Vital Kamerhe yependa zali kuna na kati ya makala kasi mingi ba koloba ete état de droit la tinzoto état de droit bande kolobela butu mo yango nde salami pour la première fois na ba pays na biso africain tout monde penza dire ka bien chef de l'état bakangaye pe azala penya kati ya makala ndenge mo uti koloba ba koloba ete mwana mboka Vital Kamerhe aza malade kuna na prison ya makala lecture ni ko sala sur arrestation ya Vital Kamerhe ko mona ngopenda eza arrestation moko politique ezali penza justice to pe mwana mboka Vital Kamerhe améritango mingi ba koloba ete za haine sur dire ka bien chef de l'état lecture ni ko sala sur arrestation na dossier mwana mboka Vital Kamerhe toza ko résumé on a bilo misatu ya liboso ezali acharnement contre mokonzi na biso to sala communiquer à liboso batu ba lobaka belé mais emonani ya mi balé to lobi ezali main noire ya misato eza motema mabe main noire anini règlement de compte main noire uti na IDPS to na FCC mingi ba koloba ete ezali FCC nde ekanisi yango na veka lobaki nous sommes au pouvoir nous devons nous comporter comme les hommes de pouvoir alobaka baswaka tant ya kolanda ye il parle les choses yak arrestation avec ezali politique et non judiciaire pona nini
Vital Kamerhe akutami na parquet ya Matete sous régime ya invitation. Mbala moko va poser 51 questions à répondre à nyonso. Le magistrat sortant a solo li pendant 30 minutes na téléphone. Alors je suis obligé de vous mapper. Président Lobi a sali nini. Oh, il faut okende kaka makala. Nakende makala na sali nini. Tolongwe parquet ti makala. Toye bien loko to salite. Détournement 15 millions ou lali. Yo kananu. To lali. Président lali, to code si liberté demande la liberté provisoire. Toye koyeba, zala, toye koyeba que président bakangiye pour na détournement ya mbongo ya 100 jours. Tobi mais pour na détournement. Mais ce que ça pour na détournement. On le bobengisa ngai comme renseignant. Il faut malamoko bobetanga malamoko que non oza wana yaka oza convoqué pour na boyo wa ba non oza poursuivi pour na boyo et puis biso to préparer l'élément. Mais ndenge zawa na dossier biso to zate. Dans les dossiers biso to zate. Magistrat a soulevé dossier ya makambo ndaku, a soulevé dossier makambo bakisi. Et ça li biso passe makasi. Si le plan de droit, quelqu'un qui est poursuivi pour l'infraction, il y a détournement, à coquille qu'on a la mapété. Parce que mouté va qu'on m'a payé. À ça moutou oyo, à ça l'infraction, infraction est punissable plus ou moins 6 mois. Ne va qu'on m'a payé. Parce que le cabaye ba et si quand il n'a pas na cahier. Maître avocat. Non, te ba ba ça la droit pas qu'on se retrouver. Peu comment na que azolinga contredinga aye to sali to yo sala débat. Baye ba mapeye ba identité na ye za douteuse ba adresse na ye ba nini de père qui akima ne ba ko mapeye ba luka mais infraction de détournement mtu ko mapeye parce que infraction la za de une année à 10 ans nini kuna likolo et ça normalité et puis jusque là il est présumé parce que loka balobi il est présumé détourné ou il est soupçonné. Balobi toujours fan son na makala motivation à juge pour les raisons de confortation na indice série à culpabilité pour elle l'indice série à culpabilité et zanini oh il faut tout le ba élément donc yo kangi ngai on a ba élément té oza na ba élément té ozolinga otika ngai na fond na prison pour yo banda koluka ba élément ce n'est pas ça le droit aussi c'est la procédure. Comme vous êtes magistrat, Ozana Moussala Koloka infraction, avocat Ngamutu, vous êtes devant un dossier, vous devez chercher des éléments. Bakangi Vital est commis au ministère de la Justice, Tindelanga Bordeo, ministère de la Finance, Tindelanga Bordeo, ministère du Budget, Tindelanga Bordeo, ministère de la gouverneur banque, Tindelanga. Mais yo kanginga olobi ba indice sérieux à culpabilité. Déjà au banque à l'accès qui baba prévo. Moi j'ai eu quand même la chance, de participer à l'audience. Je n'ai jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ni Bordero ils ont engagé Vital Kamerhe, ni les contrats ils ont engagé Vital Kamerhe. Je n'ai pas encore vu. Il n'y en a pas, il n'y en aura même pas. Donc c'est le beaucoup le été moi la Vital Kamerhe ça innocent. Au monitango bafunda kamutu yango biso toza ba avocat soko yena nikambe para ngai tolobaka mingi il faut dans l'avocat conseil na eba toke ndoko funda dossier za ndeni na ko pesa pe conseil mani dossier to ko traiter ngo à l'amiable to ko solo la te baneni aso to ko kende una pe balukeli biso dossier balukeli bango balukeli Kamerhe te me balukeli balukeli bango batu bafundi balukeli bango bino bolobi Vital Kamerhe yo mutu o signa contrat na Samibo pour na makambo bandaku na 470 millions de dollars pour la constitution bandaku. Vital alobi ezangate nakuta document oyo tokuta yango na mesa munda signa ngo Bitakwira bobenga Bitakwira ya Bitakwira ye allo Bitakwira ye ozo reconnaître signature oui. Vous aurez reconnaître le contrat, oui. Vous signez oui. Combien? 57 millions.
Maintenant, ordonnance, il y a refus. Il y a libération. Il y a président de la liberté provisoire. Il a commis 47 millions. Il y a un BC procureur. Les faux témoignages en droit congolais constituent une infraction. Le monsieur qui vous a fourni des informations, des fausses informations ou des faux témoignages, si le dossier de Vital, il ne faut pas poursuivre. Le procureur va poursuivre. Il l'a conduit en erreur. Il faut poursuivre. C'est reconnu en droit. Bitakoura reconnu, alors il y a un signé encore. Et puis, ok. Et ça là qui 47, il y a une ordonnance, c'est lobby, il y a 57. Vital, na maramondaku, azap. Azate. Et puis alors, Moussous. Banda, omoni société, il y a Samibo, il y a Jamal. Ba signé le biso, ba signé un contrat dans le gouvernement. Depuis 2018, ba signé un contrat, il y a 1500 maisons, na 57 millions de dollars. Mais ils ont une société Mokopé. Endimi Kopé Sabiso 3000 maisons. 3000 maisons na 57 millions de dollars. Yoka. 3000 maisons qui yote. Wana meloko mususu. Mutu asenga 3000 maisons et ali président de la République. Asenga po bazwa 2000 maisons pour na ba soda, 1000 maisons pour na ba policiers. Nde ba signer contrat pour na 3000 maisons. Na 3000 maisons, 93 ndaku. Ils ont déjà à Matadi 1000 ndaku. Ils ont un port. Il y a Turquie. Bandaku monsieur Zali société on est allé awa. Ils ont là conteneur na yango songa pour ba biloko wana eya. Quand c'est parce que banzele za okangama. Ba société wana banso. Gouvernement azana nyongo na bango. Mais basi basali misala ebele pour na makambo wana. Mais bonjour dans la Vital pour ndako. Il n'a jamais posé sa signature dans un document. Et il est là, il n'a jamais fait les histoires là. Et même 3000 ndako, c'est sous l'instruction du président de la République pour les militaires. Nulle part, signature avec Ezali. Bolobi toujours la ndende biloko wana. Mais na katango bolobi ba indice série à culpabilité. Mais amener des éléments, il n'en a pas. Moi mboka Basile. Oh, bote ki bakisi ya kopola. Bo signer contrat na bato basala ka société bakisi te ya kinkeleri. Non. Omoni lokuta eza malamu te. Société soko sali société ezala kana objet ka moko te. Ezala na objet social ebele. Nako sala na ngai na teka kana ngai nguba, na teka kana ngai loso, na teka kana ngai mabele. Mais na lobi yango eza na kata société na biso. Donc société wana trade plus et signa contrat bonne et forme et puis basalaka 1 basalaka makamba ba kenkeleri de 2 bateka rapé bakis. Mais muto signa contrat wana eza ministre ya santé au moins na programme ya 100 jours. Eza na ba cellule ya passation de marché, cellule ya Ecofin économie et finance. Cellule ya santé, cellule belé. Vite la sakunate. Makambotu et Salama, les responsables même les coordonnateurs pour programme 100 jours, il est dehors. Nicolas Kazadi. Mais il fallait pas carender Nicolas Kazadi. Azakuna kenayu kuna komi batuni ba que ce pas Jaliane Monoko. Moi, chargé à Ecofin, conseiller chef de l'État en matière de finance et économie. Batuni que seul Monoko. Bino Batboena entreprise, il y a Bakis. Tout le monde entreprise comme on est, oh, Aza Libanais. Aza Libanais. Aza Libanais, Aza Indien. Ndem kolo société wana. Alors, comme le Monoko, comme le Babylone, oh, bah, Ebsanga na Ebaki Kezabo. Non. Moi, mboka Basile. Et puis, contrat paye à Bakis. Et ça 10 millions de. Bon, le avocat, il y a société wana Trading Plus. Le contrat n'est pas 10 millions. Je vais vous donner les éléments. Même le contrat, il y a Bandako. Il y a 47 millions. C'est 57 millions. Mais dans l'ordonnance, il y a juge. Il y a liberté provisoire. Il y a un contrat ici, c'est de 5,93 et quelques millions de dollars. Et ça 10 millions. Mais bon, 10 millions. Bana bakolo société bazo kamo 10 millions ou tiwapi. Il y a Babakis.
bakisi ya liboso ye parce que ya liboso ye le 2 mai 2019 ministre ya justice ya santé a réceptionné ya mibale ye le 3 juin 2019 eloko mosusu ministre ya santé bazwi bakisi wana batiki yango na limité na entrepôt non reconnu par la loi non reconnu par l'État accueilli na conseil des ministres a confirmé contrat a confirmé ça les rapports ya bakisi na le 20 décembre bakisi na mois de mai le 20 décembre ministre ya santé a commis na peso ba document biso pa na biso to lobaka te na biloka ba réseaux sociaux na biloka ba CNZT to lobaka makambo o biso to maîtriser o peso na ba preuve ministre ya santé a commis les sociétés à lobby na conteneur 7 na conteneur 11 parce que nous avons 12 conteneurs nde na moni ba quelque kisi et komi kokende na kobeba na décembre ba kisi depuis mai société répondre ministre biso tozali prêt ya ko changer ba kisi e bébé mais mbongo pe ya biso etikala bo pesa pe biso yango ba pesa bango mbongo na bango etikala te ministre a commis mukanda pour ba pesa 1,5 quelques millions de dollars pour azwa bakisi wana a dispatcher yango na ba province wana bakisi be bakite bakia malamu ezalaki 12 conteneurs sur 12 conteneurs mibale conteneur 7 na 11 nde quelques bakisi ezalaki ya obeba mais 10 conteneurs wana tout bakisi ezanango bien sans problème asengaki pe mbongo pour ba pesa ministre akoma mukanda na mbongo ebimate na gouvernement 1 million et quelques pour bakisi wana ke na ba hôpital ya l'état ou ezana ba province mbongo ebimate mais na biloko wana Vital Kamerhe problème na eza wapi pour bolobi tozo maintenir ça mbongo signature nyonso zara yo kaba ebisa yo omoni na mboka na biso si le plan ya ordonnancement ya ba dépenses mbongo nyonso po ebima na mboka il faut documenter le kana budget et l'équipe budget basali ekei na finance a autorisé ndeke na banque alors mudala mukana tongo bogo monsieur le gouverneur moi je directeur de cabinet bimiselanga ya million ebimate ebimandanga nini mwana mboka Basile makambo ya ba réseaux sociaux tokomo pusa msomo ke yona loto sona mwa likambo moko mwana mboka Basile lelo mingi ba koloba ete chef de l'état penza a abandonné Dirkab naye chef de l'état a humilié Dirkab naye to pe papa Molia ndenga solo la ki abi wana za penda humiliation parce que ba ko mona ete Vital Kamerhe azali candidat moko dangereux na 2023 ako bangisa yango ba ko luka bongo ba humilié to mona ki mama Amida pe ba bengisa ki na likambo etali ba sima neve ya mwana mboka Vital Kamerhe Daniel Masaro yo pe ba bengisa ki au moins quelque part eza quand même humiliation na yent ozo bisabino boyo na sali kamba 100 jours wana ko moko to makamba famille nazolobela kasi nasisa makamba 100 jours budget global il y a 100 jours ezalaki 492 000 $, 492 millions de dollars mais tango balongoli 7 millions parce que ezalaki prévu ba réhabilité port ya Kalemi balongoli yango etikali 422 millions de dollars 422 millions de dollars na 422 millions de dollars gouvernement les 15 a décaissé ça donc après ça kaka 2,76 millions de dollars mbongo gouvernement paie ça yango na ti toloba ti na le 15 janvier 2020 mbongo gouvernement paie ça yango na siko tango zotambo na ba réseaux sociaux que Vital a détourné 370 millions ya wapi pour balobi na compte ya 100 jours mais 100 jours yango moko ba décaisser 272 millions de dollars sur 276 millions de dollars mais obino bozolo babozo ngwa ozomona ki motema mabe ki acharnement biango biso tozoloba bino bozomona nete bafanti omoni ke motema mabe zo lakisama alors olobi likambo ya au chef de l'état atiki directeur de cabinet na abandonné mais normalement il est abandonné. Le président de l'INSA lobaki boyo pas le truchement ya ba avocat na ye. Vital Kamerhe aza prêt à collaborer na justice. On collabore comment?
si vous avez besoin des éléments pour un dossier au bino boza construire bo bengi biso biso to koya ko pesa bino yango soki to jamais yango to pesa bino yango mais bo juger bon ya ko retenir mutu na prison pour des raisons de confortation et puis batu nyoso boza ko conforter na bango ba beta yango KO debout. Papa Bitakwira, vous reconnaître le contrat ya bandako? Oui. Nana signa gango? Oui. Document, vous reconnaître gango? Oui. KO. Document bimi, oh maramba bakis, nana signa, ministre de la santé, vous reconnaître? Oui. Vous reconnaître? Oui. KO. Oh yeah, oh, dossier bongo bima ibo 1 million, pour ça la bo, nana signa, yo, vous reconnaître document KO. Mais bolobi kaka, Vital atika na kasho. Yango zoloba. Que Vital Kamerhe azobangisa veka bazobanga Vital Kamerhe azobangisa motema mabeza malamu te veka 5 candidats potentiels na 2023. Alors les principes machiavéliques il faut écarter tous les gens qui ont le secret de pouvoir pour bien gérer. Nous disons non na makambo wana eza malamu te. Vital Kamerhe n'a jamais volé, il ne va jamais voler. Et puis, à côté on a Top Congo, vous pouvez me traiter de tout, mais pas d'un voleur. Et dans tous les documents, vous ne verrez aucune signature dans document songolo ya Vital Pombonge Bima. Si le autre c'est lango, par contre, on fait des abisso, pour aller la cabisso, n'a pas infraction à l'okuta, n'a pas élément moko à l'okuta, tiboye n'a pas de bête mino kao bou. Maman mida pe maman mida zelo côté muta signa contrat ma banda ku ya réhabilitation yo kana la bi asala ye muta sala biloko na te muta signa contrat ma banda yo mais on pose question na zo lingana sala yo muta signa contrat ya ma banda ku ya réhabilitation maison présidentielle na banini wana eza le directeur de cabinet adjoint o mena ma contrat kolongele ye muta signa yango po makambo wana mi muta signa yango je te donne les documents au komona nulle part les documents signés engageant le directeur de cabinet dans un tel contrat dans un tel dossier exacté maman nangai maman ami d'ailleurs ça nani na makambo exacté il n'a jamais participé dans ça ce que yoka Daniel Masalo mêmement il n'a jamais participé de ça bon okimi oyebi sika sali omoni loko mususu oyo biso tozomona ezali passe. Dans un état de droit, c'est le respect aussi. Il y a procédé dans Mibeko. Lorsque quelqu'un est appelé en justice, on va adresser une invitation, soit une convocation. Ce que ça il y a mis balé koya, ce que ça il y a mis ça il y a mis balé il y a mis ça balé le mandat d'amener. Bon ça là les moto document moko ka liboso ba na 14 heures avis de recherche. Comment on a aidé on peut ça $200,000. Malamment na réseaux sociaux. Malamment na réseaux sociaux. Mais principe il y a présomption d'innocence. Principe il y a l'instruction et les secrètes. Nando nabiso ça commence à disparaître. Nos enfants qui vont faire le droit en RDC, vous allez apprendre quoi? Aujourd'hui chose est grave. Le ministre de la Justice, il donne les injonctions à la justice. Non, il est l'émanation du pouvoir exécutif. Il ne peut pas s'interférer dans Makambo et dans la justice. C'est article 151 de la Constitution. Le ministre a violé l'article 18. Alors, il 60 jours, il y a liberté provisoire. Mais DG, il y a Safricas, il y a liberté provisoire. DG, Raobank, il y a liberté provisoire. Il y a Zoloba. Non! Oui, comme le dossier à Cameroun, comme le besoin sous Maître Basile, où tu peux éclaircir la population, même Matali, dossier au Penda et Kangaki Molamboka Vital Kamerhe qui ne l'a pas makala, Molamboka Gibak, c'est son minute mon quai, tout le bras sur Covid-19, les lots Penza, Villa Gombe, qui bon confiné, kasi ba déconfiné ndambo, kasi gouverneur Ngobila ko senga na ba Congolais nyonso ba se protéger na masque, wa kulata masque était mon amende bon il y a 5,000 francs na mo kuso ko lobani na tina boko gouverneur a va ba décision na yi aye bisa bato ba sala ba sac na ba chasser ba produire ba masque pour na ba congolais ba pesa bango to fani déjà un mois demi na ndaku to gende misala te oli a passi et comme o la ti masque te ba kango 5,000 francs 5,000 bato ba ko le lango pe ça ça bato na ba sala biso ba masque ba pesa bato gratuitement et puis ça la a confiné Gombe ba pesa biso rapporter ba zu combien de personnes kuna est-ce que malade de sili ba o ba na cité tant ba ko ta kuna la Gombe ba comme ça sous malade ngote tolobaka procéder à confiner Gombe za ma bête za d'accord na ngote ba ko pesa biso raison
lelo ti corona si la bokoyoka ke ba rejoindre pe kam susu ya corona kuna na gombe parce bato ba banda uta na cité ba kokota kuna ba banda bazana yango ba kokota sango kuna donc ils ne sont pas d'accord iloko moko susu na oloba na suki sawana Docteur Seleyemba Azali porte-parole il y a Union pour la nation congolaise. C'est lui qui engage les partis pour la communication au État-li parti. Et poste à conseiller à président de la République et ça incompatibilité. Et c'est incompatibilité. L'incompatibilité, ça il ne faut pas dire jamais. Il a pris la parole comme porte-parole de l'INC. Il a encore cette qualité-là. Incompatibilité, ça il ne faut pas faire des millimèlos. Et puis, Nabiloko Alobaki, il a attaqué le président de la République. Où et sur quel point? Il y a un débat parce que on donne notre numéro, nous sommes là et une question, vous les posez, nous allons vous donner même des preuves. Plus 240 3 81 63 28 494. Nous sommes là à tout moment. Merci Mengi. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé partout dans le monde entier. On a biso na maître Basile, Wazali Moko na Katia INC, na epenza to lobela ki nae sur la question d'actualité à Mboka na biso Congo surtout ma matali arrestation à Molamboka Vital Kamerhe bouti pena nenga uti ko éclaircir population na ma matali dossier on est surtout kazali pe maître avocat bozu penda biano na mituna openda botuna ki mwa mingi. Merci na wazaki bona si ma caméra Guy Botombela. Merci partout dans le monde entier, mon vieux Roger Louma Bambote Nayo, c'est les Tunga de Lausanne, et papa Jean comparé, na Bosente, j'en suis bon, mais papa social depuis les États-Unis. Nous sommes en Bazongité, tout le temps,